Mbote balandi nyonso ya PSB télévision bisika nyonso o bozwi occasion ya kolanda biso bozali partout à travers le monde. Bozali na Paris, na New York, na Bruxelles, na Kinshasa, na Brazzaville, na Zurich. Topesi bino mbote lelo na cadre ya découverte na biso. Tomemi bino botala pe bomona ndenge nini basalaka forage. Boyebiki awa na Kinshasa tozali kosouffrir makasi na makambo etali mai. Alors ba initiative privée koma kosunga bandeko pour que tozangaka mai te. Alors lelo tozali quelque part na ville ya Kinshasa où tozali ko faire découvrir bino ndenge nini basalaka forage. Alors bolanda ensemble na biso bomoni bandeko bangwana bazali kokitisa ba équipement na bango awa tozali na lupango ya mutu tozali na esika moko ezali résidentiel ndeko oyo a décidé à sala forage epa na ye pour que alungwa na ba problème ebele oyo toyebi ya kozanga mai parfois mai ya régie des eaux ezalaka potable te parfois ekendaka pe esali 1, 2 ou 3 semaines sans que ezala sans que mutu apesa ba explication. Donc yango wana bandeko bakoma soki possibilité ezali bakoma kosala ba forage pona esunga bango moko en même temps esunga pe bandeko bazali pembeni pona kosomba mai. Alors première étape na kati ya processus ya kosala forage ezalaka bongo kosala étude ya sol parce que il faut koyeba nini nde ezali na se na mabele bako atteindre nappe aquafère. Voilà bako atteindre ngo na combien de mètres, mais il variaka selon bisika ezana bisika mosusu oyo profondeur ekitaka vraiment jusqu'à 200 mètres. Yango wana esengaka baéquipement makasi oyo tokoexplike bino tout à l'heure. Voilà machine oyo bozali komona babengaka yango foreuse rotative. Foreuse rotative ezali nini? Ezali en tout cas appareil oyo ezali essentiel, appareil ya liboso oyo il faut kozala nango pona kosala forage. Ezali machine oyo bozali komona babengaka yango foreuse rotative. Mosala nango ezalaka nini? Mosala nango ezali kotobola mabele pe koatteindre oyo babengaka na français nappe d'eau souterraine oyo touti kobenga yango tout à l'heure na nom scientifique nango nappe aquifère. Voilà bandeko yango wana babandi kobongisa déjà foreuse rotative na bango esika oyo bakosala musala bazali kosere yango makasi parce que esengaka que ezala vraiment makasi pour que et permettre etobola mabele parce que na se ya mabele ba couche ezali ebele. Ezali na première couche ezali babengaka yango terrain de recouvrement. Soki forage soki baleki na niveau wana bakoma na oyo babengaka nappe phréatique. Soki bakiti lisusu na profondeur babengaka yango couche géologique pe na suka nde bako atteindre
mai oyo ezalaka na se mpenza parce que na se ya mabele mai ezalaka. Voilà, bandeko babandi déjà koapprêter bamachine na bango pour que babanda mosala. Voilà, wana bazali kotombola marteau ya foreuse rotative oyo toti koloba ke yango wana nde etobolaka mabele. Alors na suka ya appareil oyo ya machine oyo ezali na outil moko babengaka yango tête de fourrage. Wana nde esika batiaka batuyo bokolanda bokomona yango esika batiaka pe trépant. Voilà, ezali ba mot technique, hein, to apprendre yango kaka sur place pour le besoin de la cause. J'espère que bino pe vous allez apprendre yango elongo na biso. Voilà, babandi ko soulever machine na bango bras nango o babengaka marteau ba soulever yango ba ko orienter yango na liboso bomoni. Voilà pour que ekoka bongo kotimola mabele awa bazali ko travailler na profondeur ya 200 mètres par rapport à étude au basalaki na mabele. Alors tuyau oyo bozali komona, voilà, babengaka yango tige de fourrage. Voilà, basangisi yango na marteau. Voilà, suka nango bomoni oyo esali lokola minu oyo yango nde babengaka trépant. Mosala nango ezali yango nde ekotimola libulu pour que ekende na se ya mabele. Alors il y a une deuxième machine oyo ezali pe très importante oyo bomoni babengaka yango pompe à bout. Pompe à bout, mosala nango ezalaka mpona ko maintenir pression pe ko lubrifier libulu pendant que bazo forer. Mosala nango mosusu ezalaka kobimisa poto libanda parce que ndenge bazali kotimola bongo bakoleka bakouche ebele, bakoleka roche, bakoleka mabanga ezalaka na se ya mabele. Yango wana esengaka ke badébris badéchet wana oyo bakotimola ebima libanda. Alors c'est grâce à cette machine oyo babengaka pompe à bout nde yango esalaka ke mabele to basalite nyonso ekouta na libulu ebima libanda. Donc ezotia pression na mabele pour que mabele ebimisa salite wana oyo eza na libulu. Alors lokola nde tobaki awa ezali na kati ya résidence ya batu nde ezalaki na pavement. Alors pour que basa musa malamu esengai que balongola ba pavé oyo. Voilà, balongoli yango bazali kolembisa mabele pour que balongola ba mabanga misusu mike oyo ba utiliser awa pona kotia pavement na lupangu afin que musala siko ya makasi nde ebanda pour que makambo nyonso etambola malamu. Voilà, ba machine est démarré et bandi déjà kosala musala nango. Voilà, vous allez komona machine ezali déjà ko travailler machine à liboso au bomona ki ezali trépant plutôt ezali foreuse rotative au bomoni en jaune ezali ko timola libulu pendant que deuxième machine auto bengi pompe à bout ezali justement pour ça là que basalite o ezouta na se ya mabele ebima bandeko bazo longola ngo misusu na baso na ba cantine pour que ebima libanda awa nanu ba atteindre niveau ya mai na sete. Yango wana bazali kobwaka ba produits chimiques pour que mabele lemba bazali pe kosopa mai pour que lembisa mabele de manière à ce que tango bazali kotindika ba tige de fourrage ba tige o bomoni wana ya ezali libende. Voilà, tige yango bozomona babengaka yango tige de fourrage pour que ekita malamu ekoma tina profondeur il y a 200 mètres. En tout cas ezali mulai makasi. Voilà, ba tige ezokota ebele bokomona yango. Donc bakoti ici déjà quelques tiges. Voilà, bazali kopoussa lisusu pour que babakisa ba tige mosusu jusqu'à ce que bako atteindre profondeur oyo bazali koluka. Voilà, bazali bongo ko continuer kaka
kokotisa batige na rappeler que na suka ya batige wana oyo ekoti na mabele déjà ezali na oyo tobengaki bongo trépant bomonaki yango ezali lokola eza na minu mpona kogratter pe kopermettre à ce que roche souterraine ebukana pour que bazwa passage ya kokoma na suka ya kokoma na nappe oyo ya suka esika wapi mai ezalaka. Voilà oyo bozali komona ezali bapiston oyo ezali na pompe à bout. Pompe à bout nde toutio bango ezali machine oyo ezali kosunga foreuse rotative ekota malamu na mabele po mabele elemba et puis badéchet oyo eza na se wana ebima. Voilà nde bomoni bazobimisa poto oyo nyonso oyo ezali na mabanga na bazelu na badéchet ya roche oyo ezali kobukana na se ya mabele yango wana bazali ko poursuivre kuna pe tige de forage ezali toujours ko continuer kokota nde bomoni ezobaluka boye. Voilà nde yango wana ezali kotobola roche souterraine pour que passage esalama afin que libulu ekitati na se pour que bandeko ba atteindre oyo babengaka nappe ya mai ezali bongo na se ya mabele. Alors oyo ezali moko ya baéquipe spécialisée oyo ezali awa na ville ya Kinshasa mpona kosala mosala oyo parce que soki ozali na expérience nango te to soki ozali na baéquipement nécessaire te ezali mwa pasi mpona kosala yango parce que il faut kozala pe na baéquipement ya contrôle parce que ndeko ndenge azosimba bamachine boye ye moko azoyeba déjà soki akomi na profondeur nini soki azotouche esika nini na se ya mabele parce que bisika ezali ebele couche ezali ebele bisika mosusu ezali roche bisika mosusu ezali mabele bisika mosusu ezali mabanga donc il faut baleka baétape wana nyonso oyo bozali komona ezali bongo batuyo oyo nde ekoservir pour que emema mai kobanda na se ya mabele ti komatisa yango bokamwa te ndenge bomoni basinga ya courant oui parce que électricité pe esanvitaka na kati ya mosala oyo bokoyeba mpona nini bazali kosalela basinga oyo pe ekozouer rôle nini. Alors ndeko koto azali koaprete déjà étape mosusu mpona koavancer na kati ya mosala oyo bozali komona ezali pompe babengaka yango pompe. Mosala nango ezali nécessaire mpona kobimisa mai kolongola mai na se ya libulu komatisa yango ntango bandeko bazali kotimola bakosilisa bokomona nini ekosalama mpe pompe wana ekojouer rôle nini na mopanzi pe ndeko azali koprépare biloko mosusu nde bomoni ezali batuyo babengaka yango mpe PVC bomoni ezali mpenza minene ezali justement na mesure ya libulu oyo basali mpona forage wana bazali kolatisa yango sachet pour que ebeba te mpe eglisse na kati ya libulu ekangama te. Voilà koto oyo mpe bandeko bazali kotimola namoni que basilisi. Voilà basilisi mosala ya kotimola nde bazali kozela que bandeko oyo mpe bakendaki mopanzi mpona kopréparer PVC bango mpe basilisa ebongo bakotisa mpe PVC nsima bainstalle système de pompage oyo ekosala ke mai elongwaka na libulu emata ti na surface pour eservir bandeko. Voilà bandeko basilisi kotimola wana bozali komona bazali bongo kolongola bazali kolongola batige de forage oyo bakotiaki na mabele. Voilà babimisi yango bazali kobimisa yango moko basilisi awa siko bazali kodindisa
ba PVC ba tuyau voilà libulu yango yo libulu euti salama libulu nde bomoni bozali 200 mètres na se ya mabele parce que bazali ko dindisa ba PVC. Voilà, ba PVC oyo il faut ekitati na profondeur wana ya 200 mètres ezali ebele makasi parce que 200 mètres ce n'est pas isa mukete. Voilà, bazali ko sala yango penza na kokeba mingi bazali ko sangisa ba PVC moko na mususu ainsi de suite jusqu'à ce que bako atteindre esika mai ezali. Voilà, bazali kokitisa yango bamoni kokite bazuli su mususu bazali toujours kobakisa. Voilà, ba assembler yango voilà bakiti voilà awa bazali kotia ba produit na bango ba produit chimique na bango bazali kotia yango na libulu. Apparemment bamoni ke ba atteindre voilà ba atteindre 200 mètres à profondeur au bazalaki koluka pour que mai ebanda sikoyo komata. Voilà, batie ba produit oyo ekokunda libulu na niveau ya C parce que 200 mètres nyonso bakoki kokunda yango na ba produit OT. Voilà, lokola ba atteindre déjà et que PVC le kimulai yango wana bazali kokata yango pour que babimisa o babengaka tête de forage. Voilà, yango yo partie oyo kotika la libanda yango nde babengaka tête de forage yango yo ezali partie oyo etikali libanda. Les restes ya 200 mètres ekoti na kati oyo siko ezali nde étape ya suka. Étape oyo babengaka yango système de pompage oyo bomoni libende oyo ndeko asimbi ezali pompe. Basali ndenge nini ba rattacher yango na ba tuyau oyo bomoni voilà babandi ko rattacher yango. Voilà, ekosama ndenge nini pompe wana ekokota na kati ya PVC ekokita pe voilà PVC yango yo tête de forage oyo etika libanda. Voilà, bandeko bakokotisa voilà pompe yango batie yango na kati ya PVC basangisi yango na ba tuyau oyo ya mike ba tuyau oyo nde yango ekomema mai libanda. Alors bazali ko dindisa yango justement na profondeur toujours il y a 200 mètres. Beaucoup remarqué que ba tuyau oyo bakangisi yango na singa. Voilà, bakangi yango na corde puis ba dindisi ekomi na profondeur. Voilà yango na mai ebimi résultat yango yo pompe azali ko benda mai azali ko filtrer yango. Voilà, résultat ebimi. Voilà, beaucoup mituna peut-être pour nani bataki yango basinga justement bati yango basinga po au cas où il y a une panne, au cas où problème isalami na sekuna baza na facilité ya kobimisa pompe wana pour que ba réparer yango donc ba robinda ka na singa au lieu que mutu akitati na 200 mètres pour na kobonisa yango. Voilà, j'espère que bolandi biso na bokebi pe bozui mayele na ndenge makambo esalami awa na ndenge bomoni. Merci mingi na ndenge bolandi biso. Je pense que zaki important boye ba ndenge forage esalamaka parce que na Kinshasa tokoma mingi ko utiliser ba forage pour sans yango bato ebele bakozanga mai. Or l'eau c'est la vie. Soki bato bazangi mai c'est que bazangi bomoi. Pona bino pe bandeko bozali libanda ya mboka soki bolingi bo investir na Congo. Voilà, l'un des moyens ya ko investir ezali kosala ba forage na bisika o ezali très reculé pambate régie des eaux akomaka kuna te. Soki bosali ba forage ekosunga bino parce que ezali entreprise munene o ekotiaka e général penza mbongo soki esika na bato bazali parce que mai etulaka te mai ezali denrée oyo mutu nyonso asalelaka chaque jour. Imaginez que na babisika musu batekaka bidon à 25 litres 400 francs ou 500 francs ça dépend. Alors soki bosali yango non seulement ekosunga bandeko ba o bazana ba milieu reculé pour bazwa mai mais ekosunga bino pena mabota na bino pamba te boko créer entreprise oyo
et que générer moyens financiers pour Nabino. Donc ezali kaka les kanisi oyo et qu'occupé ko sungabino pour investir bino bato bozali na ba moyens bozali na makoki mais bozali nanu na idée te ya eloko nini bokoyi kosala pour entreprendre. Voilà, j'espère que PSB et jouer rôle nango ya kopesa bino information pe ya kopesa bino formation ya kosunga bino boyeba nini ezali koleka na Kinshasa pe nini oyo boyeba kité mais grâce na biso bo découvrir yango ensemble na biso ensemble na équipe technique oyo ezalaki dirigée par Aristote Ndombele. Merci na bino nyonso esika o bozwaki libaku malamu ya kolanda biso tokokutana mbala sima toujours na cadre ya ba information pe ya ba découverte na biso botika la malamu pe kimia nzambe ezala na mabota na bino.